badolphine na yo eza ya yo yanga eza yanga yi donc tozako yeba tina yango te nzoka azako bongisa biso muna mutu akipe vi na ye mutu asala oya ye et puis eloko motu atikela biso oya atikala loba biso mbongo mukie ballon mukie poko dinero joka ta main mukadi donc c'est le remonte ko bo sala ngote yango le football échangea baleki na sima ya slogan wana ballon tikala ko bonga balinga ba koma ko mbongo parce que mituka ba koma ko évoluer parce que mamale alobaka David Ewe vitesse ngai nazali ngoma yaya ancien capitaine ya Motema Pembe bazoka Coupe d'Afrique na 94 na Kenya. David Ewe vitesse. Ah, l'artiste ne meurt pas. Donc il y a des artistes c'est véri, il y a bien qui goûtent tout. Akoufi, mais par chiffre n'est allé. Pour saliper idéologie, à salibana et belé, au lieu de comment l'idéologie n'a pas été le roi mamalé. Alors place ça, mon limonade peut m'arrêter toujours la climat quoi. David Ewe vitesse. Aïe Congo à l'époque, la martyre, match à 1-1. Voilà qui n'a pas malé. Alors il nous trouve, il nous qui mais il nous négatif. Parce que tout le temps dans une équipe nationale, ce qui va arriver à Mamala, il y a d'autres à Corée. Pourquoi Mamala va Mamala, martyr dans ça, on a plein, entièrement à Pamba. Mais il y a pas l'ennemi, il y a pas le toto, il y a pas le professionnel, il y a pas le toto, mais pour y avoir un Mamala, ce Mamala, il y a quand on Mamala comme garantie, donc martyr est tondi. David Ewe vitesse. Ok, Mamale azali mutu oyo ngai na kutaki obe akutaki ngai na Imana obeti na équipe nationale obeti na Imana l'air biso tokelaki na préparation ya équipe nationale na Allemagne na Turquie nde Mamale atikala obeta 7 matchs oyo etikalaki na Kisasa asalaki succès et puis abimaki penza biso na poto tosepelaki successeur na biso moko abimaki wana donc ezali jeté koya kosangana na esika oyo David Ewe vitesse. Mamale ake atikala biso slogan moko boye atikala biso adage moko boye adage wana yango esali lelo aleki biso ko metwapi Mamale aloba bina yo nakuta kipe bina ye et puis alobaki mbongo mukie ballon mukie yango totikali na lelo ballon changer na kotika ko moto David Ewe vitesse. tant que ancien capitaine à Imana, ancien capitaine à Léopard de Soso, champion d'Afrique, médaillé d'or. En tout cas, tu as la Mamale parce que ngana betaki na ye, Mamala betaki na Imana. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland d'émission, on est sur www.idéologie TV avec David Ewe Nazo Pesa Makamuga Ranenge Zalara. Pour nous toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, actualité, il y a Angola. Et là, il y a David Ewe. Madame Nazolo ba DJ Chega yebiango donc pour nga na ko sarate so bolingi bozo ba actualité ya Angola précisément dans Luanda faut beaucoup kotaka na idéologie TV et pas David Ewe mais pour kumna maramba bien zalara. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Mboshi depuis États-Unis wana mobile ya Rolls Ndimbo d'abord ça la David Ewe mais rosala bien merci na babonné na biso tout merci na batutu oba accompagner émission David Ewe mais merci na batutu oba taka moi ba commentaire wana là je vois la fille des problèmes hein il est comme on est la fille des problèmes pour ya la rapidement David Ewe mais na côté ici il y a la nimba mon en commentaire bonne la merci beaucoup à toi Béatrice Soise Zalara na David Ewe rosala bien to bo mona na simananga awa David Ewe naza les quartiers. David Ewe naza chez les quartiers. Place nini oyo bana ya Luanda, bana ya Angola, précisément bana ya Lemba. To batu oyo balingaka bale. Banoko oyo balingaka bale, ba joueur oyo ba beta ancien joueur. Oyo bazalaka na mboka oyo bango nyonso pena lelo baza awa. Donc place oyo matanga ya Emeka esanga Mamale Zorino batu oyo bazaka na Luanda batu oyo balingaka bale ba ancien collègue na ye batu ba beta na ye po Mamale abeta pe bale na mboka oyo Mamale abeta na da gauche to
so boyebi histoire te boye bango mama le tanga longwe kina kotaki kabinda akoti kabinda abeti mwa ndambu après ayoro ya Luanda abetaki mwa asali mwa ba inane moko boye na kata Luanda wa aza joueur penda o aleka na kata Luanda abeta na dagosto mage ba mbilinga mwa ki impolitesse na ye esengaki ke ba bengana ye eza histoire bomo nango mabete quoi donc eza ki impolitesse ya mama le na ekipo ya ngola na kombo ya dagosto yango mte sengaka ba bengana mama le na ndenge pasongaka bakini quoi mais donc ba masane ba lobi jamais ba kotika journée oyo le kaka boye donc ba joueur nyonso o boyebi bazaka na ngola awa na olakisa bino bango bakutani basangani balela ndeko na bango donc David Wembe bozala branché avec David Wembe na Idéologie TV maramba bien ezalé quoi. Merci beaucoup à toi Patrick Match yom dozo coacher marambango donc le maté banine mais yebara marambo zo sala so ba ebiso zala place boye faut zala place wana dozo kota na kati na la Sabino ndenge nini marambango zo leka quoi. On se retrouve jusqu'après. Bon, je vais à sorte de dire que comme on a dit, et mes caïsanga, mamale. À Botamina Kishasa, la Béni Kikira, à Koufina, Agia, à Ramfouza. Après, on a déjà Isanga, maman a Elisa. Province na Équateur. À Tikiba na Mibale, non pas en Kishasa, Azana a fait ici. Carrière est née à Balezaraki, à Bétini Sana. Après Sana, à Kelagi Mateta. Après Matata, à Kalamu. Après Kalamu, à Football Club à Kabina. Après Kabina, à DCMP. Après DCMP, à Kwakwa Star. Après Kwakwa, à Corée du Sud. Après Corée du Sud, à le Kaizen chef a fait ici. Après, il y a le Keren à Belgique. À Mazembe, Elima, Kara, OCCK, na première de gauche. Pour un monde, il y a un camusson pour accepter qu'on a au bout de ça ici, à Boya pour cette bombe. Après, là, il y a un poussé. Mon colonel de Zane a un bon à l'occasion de l'État, 10 minutes, pour que le secrétaire FCC aille en poste à monsieur. Il y a un moment. Tout le temps, on a beaucoup de questions. En tout cas, merci na Commission Zambénégué tout le monde est sous le lot. Et c'est mon angaï penta, ezali comme on a dit non, mawana biso, ezali po tolela moko oya biso, yaba jouer la tiki biso. Nako se représenter moi mon kepo, batu biso souvent parce que toye ba na pena mingite. Ngai nazali ngoma yaya ancien capitaine ya Motema Pembe, bazoka Coupe d'Afrique na 94 na Kenya. Mamale azali mutu oyo ngai na kutaki obe akutaki ngai na Imana obeti na équipe nationale obeti na Imana l'air biso to keleki na préparation ya équipe nationale na Allemagne na Turquie nde Mamale atikala obeta 7 matchs ko etikalaki na Kisasa asalaki succès et puis abimaki penza biso na poto to sepelaki successeur na biso moko abimaki wana donc ezali jeté koya kosangana na esika oyo toyeka poto melate toye poto soana te toye poto fingana te mais toye poto honoré oyo azali moko ya basien joueur congolais oyo asalaki makambo ya makasi na Burkina Faso na 98 oyo biloko nini
na sepeli mingi na association ya bana ya lemba ndenge bakanisi moko ya bango mpona kosalisa biso. Napesi merci mingi na ba ancien joueur nyonso tu oyo babeta na l'équipe na Congo. Ezali mawa mingi me eza nzela ya biso nyonso. Donc lelo petit frère akei lobi tokobosana mpe kombo na ye mais famille na ye bakobosana kombo wana te. Famille oyo pe ya babale bakobosana kombo te pe ba oyo pe bazalaki baya na ye na lemba bakobosana kombo te. Mais eloko esali biso pasi mingi parce que il falaki toluka moyen soki tobengisi biloko oyo toyaka avant po tosilisa eloko oyo nayebi te soki bakundaki déjà soki nanu bakundi te ngai nakoloba te parce que faut totelema 1 minute ya silence po tonore ancien joueur wana ya Congo ya biso ya Kisasa. Totelemi tout le monde pendant 1 minute. Silence, s'il vous plaît, silence. Pokobaro. Merci, Dr. Messika Nabiso. Respecter les alaki mingi poto telema poto honorer aimer kama male. Oyo bato bayebaki mamale azalaki awa, mamale alekaki awa, mamale akotaki awa. Biso no tozaki na kin toza sur et certain. Na kati ya makambo oyo na oloba pena mingi te na kati ya makambo oyo toza na bato mosusu oyo bavandaki na mamale oyo bayebaki mpe ba histoire ya mamale oyo bayebaki mpe témoignage ya mamale. Ngai wa bino moninga ya bino ndenge na telemi liboso na bino towuti kosala cours ya batrainer na mamale na mois de mars awa naza na 3 mois awa na Luanda. Tozosila po tozonga tosala ba licence C po ngana ozonga sikoyo po toke tosala ba licence moko na biso akufi. Yango oyo tokopesa conseil avant que totika topesa micro epai ya ba organisateur. Na sepeli susu mingi komona ba joueur oyo ba leki oyo babetaki na mamale ba joueur oyo ba yaya oyo ba sanganaki na ye eza pas trop ndenge nazoloba boye. Eza facilité ngana lali na équipe nationale chambre moko ta mususu biso tovandi awa toyebi mamale bien te na opesaka témoignage moko ya mamale tovandi na ye chambre moko mamale aza na erreur moko kaka na vie na ye atalaka télévision ndenge papa atelemi mamale aotala télévision boye mpenza ndenge na telemi kaka boye mamale atala télévision nalobi na ye petit mpona nini ozotala télévision peme mpo tozali chambre moko abive mpona yoka bien mpona mona bien fona vanda pembeni na ye. Merci komona papa Désir ndenge ayaki baza baleki oyo biso toformaki lelo oyo ngai naza koloba lobi oyo eza bandeko mosusu baboya. Donc Désir merci pour la organisation oyo bosali et merci pour la bana ya lemba, merci pour la ancien joueur doso, merci Colombo ndenge zali awa zali kinayo, merci pour la bato nyonso tu o ngana moni awa. Donc nzambe asunga biso ba oto tikali ya pesa biso sur makasi et de toute façon nous se foutons ba kaka pour la kanzela mo. Ancien joueur à Vita Oyo qui n'a pas plaisir. Dans un témoignage bien à couper ça pour la Mamale. Mamale a lagi moko Oyo to vandagi na ye na Masabi. Donc a lagi ami moko bien pour la ngai parce que tout kabonaki na ye na Congo. Atika Oyo ka ye na problème moko mabeti. Donc azali témoignage à monene pour la musala na ngai. Et puis aza joueur à Liboso, dans la côte à l'équipe nationale na 97, on a eu ensemble. Pour ça, on a eu 4 matchs éliminatoires à Burkina Faso équipe Kendaka. Après qualification, il y a eu international, il y a Burkina Faso qui sont au Tikalaka. Donc match à l'équipe nationale.
Zaïre Congo à l'époque, la martyre, match à 1-1. Voilà qui n'a pas malé. Alors il nous trouve, il nous qui est, il nous donne les 4. Parce que tout le temps, il y a une équipe nationale, ceux qui sont arrivés à Mamala, il y a d'autres à Corée. Pourquoi Mamala va malé, martyr, dans ça, on a plein, entièrement à Pama. Mais il y a pas l'embi, il y a pas l'auto, il y a pas professionnel, il y a milliers de coups de à Comboté. Mais pour y avoir un Mamalé, so Mamala, il y a quand on a comme garantie, donc martyr est tondi. Donc là, il nous trouve malade pour voir un abat. Eh bien, pour voir un abat. Eh bien, pour se voir un abat. Donc, il y a qui a pour ça, on a compte, il y a APCC au Botomona. Il y a une association d'anciens joueurs de Congo. Il y a la Congo, il y a la loi. Pour ça, on a oh, non, c'est un ancien joueur. Voilà pour ça. Voilà pour ça, il y a les deux à la carte. Il faut que la carte pour ça, on a ça. On est passé dans la mission. Donc, on a fait ce que merci, merci, les boys, les Zikaoyo. En tout cas, ils ont été ils apportent. On a vu dans la porte du palais. On va entrer aux naissances, on va sortir aux appuis. Donc, de la mission accueillie, à tout cas, la robot, ça n'a été. Mamalé a fait, la tigre qui sont slogan Morobo. La tigre qui sont adage Morobo. Adage, on a sali le lot, avec le soir comme le toit. Mamalé, on le voit. Vinayo, Vinayo. Nous n'avons pas qui peut Vinayo. Et puis, on va qui monte au bouquet ballon. Il y a moi, le tigre, le ballon changé. La voiture remonte en tout. Merci la vie, nous sommes pas partis là. Et le boyer, on va faire le retour. Parce que nous sommes pas, on va faire. Merci la vie. La présence de mon Dieu de l'oreille. Vraiment. La belle raison latine. La belle précise. David Wembe toto tambola tambola ndenge za la kanep sarabino mangambangola pende fana na ngona maboko na ngai ba oza ba grâce na minute mutonga na zane pembeni eze sengo pona ngai magena temps passi mais eza grâce onga na zwi na kutala na ye ya ngoma ba o ba yebi na yebi ke bino tu boyebi ya ngoma yeyo ancien capitaine ya Dering on a appelé nana ya ngoma yeyo ya ngoma mon vieux mes condoléances. Merci beaucoup. Ya ngoma présence na yo na matanga ya jeune frère na yo Mamale liwa ya Mamale ya ngoma amunya ndenge nini. Merci pour la parole parce que tu as été liwa ezalaganzila ya batonyo soto nzambe nde mutu abengaka ye mutu apesaka ne biso moto lobaka. En tout cas nzambe asunga biso ndenge tomonani lisusu na mukolo ya lelo eza azarte parce que naza rare awa na kati Angola en tant que ancien capitaine ya Imana, ancien capitaine ya Léopard lisusu, champion d'Afrique, médaillé d'or. En tout cas toyekolela Mamale parce que ngana betaki na ye Mamala betaki na Imana
il faut ngana longa musika na zangu 13 pona ya to compatrier na batunyo surtout to kutana bango ba 5 joueurs o nyonso bazalaki ko lelana biso parce que vie ezaka kanengwana lelo te lobite ekomona likamuso sekwe ya ngoma conseil nini kopesa na ba jeune frère na yo oyo bazobeta bale na minute oyo. Merci pour la parole. Lelo football est comme compliqué n'engi biso to betelaki biso to bandi na ba 90 ti 97 98 to tikaki ba miso ba continuer ti na ba 2002 mais biso tikaki déjà ba 98 batika bajwa musala oyo au sérieux eza musala eza vie na biso bajwa yango au sérieux parce que lelo yana bato belé ba bongi na vie likolo ya football batika makama masanga batika makamba basi batika kolala retard batika makama komela mela ba drogue ba biloko wana no sosa probité na kati ya football donc ba conseiller o bazana bango o bato bozo kotambola na bango o to benga ba bureau nyo surtout wana fale bolinga ga bopesa ba conseil po lelo soki ba signer ba contrat minene na Europe et au Kenya boso yango moni ba joueur belé ba en Europe bazoko ba congolais belé en Europe bazoko ko évoluer te abeti 5 ans 6 ans 7 ans abungi 2 ans 3 ans une année abungi to lingi bato ba beta lokola ba George Weah ba betaki lokola ba Youssouf ba betaki lokola ba grand joueur no so ba leka na Europe ya ba West africain ya ba Sud africain ba betaki comment ga biso to koma me nzambe asunga biso na ba conseil o to za na ngonde to ba loko pesa na bato pour ekende pena bien un bon pona amama malé amna ye reposer na paix za pasi na famille sportive nyonso na Congo même en Angola na monde aza mutu ya ayebani na monde mobimba biso tozali tozokende kisasa tokutana baninga mususu bakunda ye na honneur po ezala be na musala oyo asalaki na Congo. Merci beaucoup. OK. David Wembe nazo tambola kaka ndenge zalaka nazo kutana ba ancien joueur bino pe bomona bango kala bomona bango esalaka moi bien quoi. David Wembe na présence ya ancien joueur na kombo ya Wadol bana vita boza daya ko sepela Wadol yoyo. Mon vieux, mes condoléances. Merci beaucoup. Merci pour la parole au Pessingaï. Liwa Mamale est absence belé katina ngai surtout ngai. Parce que dans la souvenir il y a mingi na Mamale. Match na ngai liboso na Léopard na betango na yi. Donc il y a beti 9 na beta 11. Donc eza lokola perte moko ya munene na zui na mutu oyo orienta kingai parce que ça est déjà international. Avant match à pesa nga makasi total a ko beta match na Martyr et puis à Léopard première fois et l'équipe vita imana parce qu'il y a qui match à nation. Vraiment grâce na ya pesa nga ba force. Donc ozanga ye na minute oyo eza perte na mutu orienta nga pesa nga ba makasi. Eza pena kozanga mutu ya perte yango na zala ngo. Yango pas yo sala ngati siko. Benalingi moi opesa conseil na ba jeune frère ba joueur o bazo beta mikolo yo. Po bino si bo beti bino si bo leki. Ba jeune frère na bino bazo beta mikolo ve conseil nini yo opesa bango etake Wadol oyo congolais no sa betele maboko. En tout cas, il y a motuya na rekomisa place ya baleki na biso. Simplicité toujours, humilité, respect parce que yango ça la ballon. Kolinga entraînement mingi. Donc linga entraînement mingi koleka ilo nyonso. Parce que Moussa les entraînements, ils sont bêta qui ballon à difficulté. Tous arrêtent la salaire. Peut-être Moukile Koka Mangolelo. To bêta ballon ya makasi, tina niveau to comment demi-finale. Tu arrêtes la salaire. Nous allons dépendre quand la prime. Mais le ballon est changé. Tu as un amour moko exceptionnel. Donc tous arrêtent l'entraînement na ba combi, tous arrêtent l'entraînement peut-être la pied. Mais le ballon jouer comment la transport, va jouer comment la bandaku, va jouer comment l'évolution à plus. Donc eza passe na biso teze sengo comment on va aller que na biso va évoluer na niveau moko makasi donc ya motu là on peut ça comme conseil boza ya romi kitisa bowling entraînement mingi parce qu'entraînement ndemte sala ka jouer bato bana posa ba yo ka slogan o mama la banda ko loba na monoko na yo Zorino Zorino en tout cas to tiko bossa na oti Banaro tout le temps. Vinayo, Wadol Vinayo, Zayo, Yanga, Yangai. Donc, tu as batina la moté.
nzoka za ko bongisa biso muna mutu akipe vi na ye mutu asala oya ye et puis eloko motu atikela biso oya atikala loba biso mbongo mukie ballon mukie poko dinero joka ta main mukadi donc c'est eloko moto ko bosala ngote yango le football échangea baleki na sima ya slogan wana ballon tikala ko bonga balinga bakoma ko sombongo baso mituka bakoma ko évoluer parce que Mamale à Lobaka yango to ko bosala slogan wana te mbongo mukie ballon pe mukie. Un mot pour na Mama Malé. Bon, molimo ya ndeko na biso epe mana kimia. Lokola sima ya kufa, Bible lobi sima kufa, molimi sima sumo ya la raté. Donc biso mtoza na bomoi, to bonga maka toza na bomoi. Vraiment Nzambe o ya pesa ki biso ye, to pesi merci lokola yo zui parce que yo mo pesi, yo mo zui. Toza na condamnation moko te, to kondana Nzambe te. Ponza ma pesa ki biso Mamale, apesa ki biso moninga malamu. To sakai na ye, chito kabola na ye, confusion ezalaki te. Donc Nzambe amba molimo na ye, ake na kimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup na sepeli ndeko la ngai. Merci beaucoup boyoki wana témoignage ya Wadola lobi mama la banayi ko loba mbongo mukie. Balepe mukie. Boa tarde. Boa tarde, chef. Bon, relation on a yazo ezapna donc mutuel quoi. Waza collègue à football. Nous salaire on a plein salaire. Alors on te partager ma to rendre dernier hommage na au ka ba kunde lelo. Jamais to osanga. Faire au moni selongi pour nous solara toujours to kabula mawa na libota na ye na ba massa na ye na ba ya na ye na ba leki na ye. Tout ça biso toi en famille quoi. Ah, l'artiste ne meurt pas. Donc yazamna artiste et veri ya bila ki tout akufi mais ba chiffre na ezali pour sali pe idéologie a sali bana ebele o lelo ba comment idéologie na betelo ko Mamale alors place ça molimo na pe mara toujours na kimia quoi mbotela ngai surtout na remercier mingi ana Lwanda bana lemba na association ancien joueur ndeto kotani to kunda ndo na biso sorino mbotela ngai na Kishasa susu na remercier mingi na musala oyo Corda Pacho na Paulin Tokala basala kiti et bandele bembeti bako kunango lelo en tout cas association des anciens footballeurs du Congo nzamba pesa nous courage et force tous a toujours soudé et on les bien merci kokena onte papa Thierry sko to ngito ba na minute ba tu ba Holanda ba ngi ba basko na minute papa Thierry obeta wapi foto yebi ki ozalaki na Inter mais na Inter ozali soute to ngito ba papa Thierry na minute ozobeta wapi non pour le moment na obeta suba le tenant sa cour et entraîneur en relation à brevet comme ça na prolonger ma gamusu ba fitir na la zalango ba mission na zalango pour que un chinois comme sous grand entraîneur dans pour le moment autant dans notre classe non ça ba cours quoi. OK, merci beaucoup papa Thierry to sepeli à mes condoléances. Ah merci vraiment. Merci président Désir Kabushko. C'est beau tarde. Tomonio ana matanga to ebi ke yondo za moko ya ba organisateur ya matanga. Moi relation to nto ba relation na oyo ezalaki ndenge nini na joueur o auti kotika biso na kombo ya Mamale. Bon Mamale et Mekazorino aza moto to ebani banda bo mwana. Alors ma bon bazaka avancé to betane to beta ba catégorie bon bazana junior biso na ba cadet bon bazana cadet biso na minime. Maintenant moto na bi banda bo mwana banda bala makolongolo. Bon club organisateur c'est trop dit mais naza parmi bon organisateur il y a pour toi, Mikol, toi, Michel Weti, toi, Veric, toi, Massana Prekingo, toi, Chico, toi, Bandeko Belé, donc, autre organisé local, Dodista, Batebele, donc, organisé local. En tout cas, il fait la force. Ou dans des ressources, les pénètes à monter Mamoko. Paix à son âme, Zorino et Mekama Malé, Molimole Pemana Kimia. Famille sur le Congo, tous dans la Kimia, Maman Banderos dans la Kimia. Ils ont dit un épisode. Surtout merci beaucoup président Désir. Na pesi mes connaissances na famille sur biologique à Mamale les Meka. Na pesi mes connaissances na famille sur Lemba. Na pesi mes connaissances na RDC Mobimba et puis na Saint-Juin sur Bazana Kin na Bazana Angola. Merci beaucoup président Désir Kabushko. Quand on a ibisa bino toza na cadre matanga ya joueur na biso Mamale naza ana moko ya ancien joueur ya Mazembe toza ana Jogwa Makasi obino surtout boyebi na kombo ya Blaise Matondo Kadogo papa mes condoléances. Yeah, merci beaucoup. Tozali kolelara muninga o tozalaki na elongo na batanwana o tozali kobetana elongo. Hein?
Papa, ancien joueur, tolingi toyeba, relation na yo ezalaki ndenge nini na Mamale o auti kotika biso personnel. Ya, relation na Mamale ebandaki tango ayaki na équipe na biso tout puissant Mazembe. Akutaki nga na ndenge citoyen ba joueur kinois na tout puissant Mazembe na yambaye na préparation tozaka na Zambie, auta Afrique du Sud ayaka. Si par après, et toujours gagné le Lubumbashi, tu bandine ko beta ba match, souvenir ya malamu zali match to beta vite contre Mazembe na 2002. Match na toujours pour la 1-0. Mamale eko bimanga na côté lié tout ça la match wana tango tozongi ndaku na place tozaki internet abando pesanga ba conseil ya vie ndenge zalaka en tant que joueur nena ko tambusa vie na epo na ballon. So total ba souvenir eza tellement ébélé, tellement toza na place à matanga moyen to loba loba mingi ezate. Moi ba mes condoléances na ona bande comme sous na famille biologique ya joueur na biso auti kotika biso. Ya mes condoléances ezali na famille biologique na ye. Mamale Emeka Isanga mpaka mboloko to ndobenge mpaka mboloko mkolo dekanyama atiki bana mibale mwana moko za na Afrique du Sud azombeka pe ko promettre ko beta bana moko za na Kisasa. Donc to souhaiter que biso bato tikali te bani na encadrement pour na bana wana ndeni bakoki ko zala malamu parce que Mamale ya ki légende mné na football na biso. Na kopesa mbote na ba famille ya ba ancien joueur nyonso ndenge bazo sala musala kuna ya AAFC monde entier mokili mobimba nde na kopesa bango mbote na baninga na ngai oyo nyonso tozalaka na bango elongo awa na kati ya Luanda na Angola na kati AFCC. Tanga tozo continuer na ba interview na biso na matanga o toza ya joueur na biso Mamale auti kotika biso personnel naza ana parmi moko ya ba joueur o ba betaki na ye parmi moko ya ba collègue na ye o ba beta na ye déjà bazala na ye collègue te mais vient na ye collègue na cadre musala mais aza vient na ye na âge toza ana moko ba joueur na biso pelwe papa boitard kombo nani pardon kombo ngai Lele ngai Michel Lele eza triste ya pasi donc un vieux azar na biso otozane en bon terme pas sunga biso na mambo ebele ba conseil na nyonso disons na ba façon d'être mais ezaka pasi biso to na pasi ya motema en plus pe eza lembaka te donc eza communauté congolaise mobimba na bangolais o babetana o bayebi donc toka na pasi biso nyonso. La première des choses Mamale azaye vieux la première des choses azaye vieux il y a quartier il y a avenue il y a ndaku donc disons il y a nyonso bon azaye ki vieux nyonso ba bon souvenir nini oyo garda ya joueur Mamale. Pas bon souvenir ça oh ça pour le Congo. La première des choses il y a mis balé na travail au ngai mamsu na koma lelo on affronta obstacle belé on a viona souvenir ça la mingi pour ngai ça ya ko katanga pongi ya tongo ya ba 4 heures il faut tele moko travailler au lobby ndasombela olipate. On a moins de 3 personnes, la famille, n'a pas mes condoléances, non, la famille biologique et ça bien. Ouais, la première des choses, la famille biologique, pas mes condoléances. Au Jésus Bissonioso. Dédé, donc, bah, on sait qu'on a fait ça à un moment dans un joli pays place à ça. Papa n'a pas bien Mouteba. On est là, Alpha, Hervé, Fabrice, Dania, Misika, Massa Nanga Tokola na Bango, Union Sormon a la mission à comprendre que l'aile existe toujours. Ça toujours dans le salon. On appelle ça merci, on appelle ça nous. Na ba vewe nga moko, ba vewe ngai, ba Gladys Bokese. Oh mon vieux, Massa Nanga qui moi qui Joël, les chansons. Merci beaucoup, moi aussi je profite et pas mon papa, il y a notre papa ou adopté Bisonandenga Idéologie TV, Babim Boss Mbo, mon thème ya Mama Rolls na kati États-Unis, ba gros bisous na bino, to saka musalanga mo na bino na continuer kana ndebo loba ki na ndeka bo pesa ba conseil, Mama Rolls ya, moi no ye yote, yo linga so na lobi mama pesa boros ba bo, veut na pesa ka bo, so ba pienga bo on a pesi bango bo na pesa kama avec Idéologie TV David Ewenbe vitesse à danger bo peser tiens
déjà. Ça aussi, ce n'est pas le mien. Papa. Comment papa? Bongo libère à l'aile makaka. Asukiama.